bino bozo qui nous filmer concert ya bato na 20h na 20h bozo concert ya bato 19h 20h bozo concert ya bato ba amataki adverteur pali popa na 0h quelque timba ipupa amati na 0h yebisanga siko est-ce que concert on est là image ya 19h papa yango image ya 19h kama tu na mboka na biso tobetela papa Hervé Maboko ndinga za bomoi eza mwa libanda te moni biso siko bagolwa tozala na mwa vérité moko boye donc na boyi bino bagolwa biso bagolwa na boyi na bimi na kwa na boutique mo beza quelque part na sombi cadena ya munene bapenga clé nango na ye na on émission na Tchebo. Ses avocats déplorent sa condamnation. Nous sommes évidemment déçus parce que nous espérions l'acquittement pur et simple pour Constant Moutamba, parce que les preuves étaient insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes, et l'intention de détourner n'a pas été établie par le ministère public. Ouais, voilà. Jour au Goyamba, batu ya mapapu, bata mapapu, bon, mais on va expliquer pour nga makamakuna, na ebi ya montenga azolobela, papa veut faire rigola. Na lingi ba fan na biso, o balinga orchestre na biso jet set, o balinga papa veut faire rigola, ba yango. Où sont les rois de la forêt? Na fait rigola, bazali kaka, yaya, na leki. Collègue. Merci beaucoup. Bazali ba collègue. Wera muyaka, wera boye, yalo sakana ngai na kola tsae, makambe bele. Allo bi afina fini voir même na mère. Ya président ngai, mana zap mana kati. Ngaku tunazo kumisa biso maison mère, boye. Merci beaucoup. Bazali ba collègue, bazali na orchestre moko ensemble. Fini voir même na mère ya président ngai. Amati likolo. Koto zelaye aloba biso to sani tuga. Abandolo bawe, aho ya musuzu. O manje ba be fenda sekana e. Aho ya wandeti, aho jouer na elo wandeti na ni vient na biso mo ba kuma osaba analyse mingi o vient na biso kitambo sai. C'est très important, je crois. Bato balanda biso na ndako esika o ba romeka mo mpe ko comprendre biso na art sala ki ezali spirituel. Voilà. Eza bato musu ba na misuka ya boye ba retrouvango normal. Pour mutazara na biso asala ngote. La jeunesse est très déçue. Pourquoi? Parce qu'on peut condamner Constant Moutamba à 3 ans de prison ferme, mais ajouter à cela 5 ans d'inéligibilité. Un petit frère, surtout, on ne manque jamais de la vie. J'espère pas que vous aurez un vous aurez un avec tout ça dans le mouvement. Il y a une pression pour les petits. Au tient la poche, au tient le goût. Nasir, ma vidéo s'est passée. Ils allaient à l'oba qui m'a remonté dans la race à monter manaï. Bazala ensemble. Faire rigola. Asala animation moko ya makasi. Nana sakasaka azali mwasi. Oyo. Bazaba. Na yu pete so baza liba la bie ba makango. Neti ba makango. Mais ba komanda kumoko na kindingo. Tu comprends? Donc, entre bangomi balé, moi si foyer ba, akoyi ko bomila mobali na ye, ba kop. Bata banda ko banandi émission na biso tokunda la basolo ezali émission oyo tokona yango elongo na papa de Nzinga tokunda basolo ezali émission oyo sala makana Jemida TV wapi na mboka Angola pe na capitale Luanda tokunda basolo ezali émission oyo etalisaka batu ba réalité na makambo ebele parce que toza ensemble na mboka Angola po ya nini tumeka kosolola kaba actualité na makambo nini oyo eza koleka na mboka Angola. Vraiment na sima caméra nazali na ingénieur Don Bernardo et na kati ya régie nazali na ingénieur Regene Penge. Vraiment ba salutation na ngai rapidement na pesi yango na mama Bitanzinga mama na pesi bambote pesa zwami na mboka Suisse na pesi bambote na ngai na Mobose. Pesi na Mobose papa de Nzinga na pesi bambote pe na bala nyos na katanda ko na pesi bino bambote. Lelo na sepelaki ko tali sabino moko azali déjà mwana ndako azali artiste comédien et pe azana catégorie mibale. Vraiment to sola na to ba pourquoi deuxième catégorie lelo nga to sola makambo
ebele nga na yamba na casquette ya artiste comédien te nga na yamba na casquette ya makambo mosusu na régie soki tozali même langage bosala nga signaler po na yeba kopesa ye bonde ya boîte de bonne nuit. Ça dépend déjà si quand vous allez 19h donc bonne nuit. Bonne nuit. Voilà, ça dépend bato baza Hollande biso na Paris, na Suisse, na Belgique, na Canada, na États-Unis, bako kuna air na ba Brésil bazana ya mais sur balali pour tourner bon différence en 5 heures. Ouais. Na Brésil on a une différence en 5 heures. Président Christian Tsakala. Adiga baksa les Gaulois. Président Christian Tsakala les Gaulois. Adiga baksa les Gaulois. Les Gaulois. Ah, makambo ye. Te mamuzala déjà. Mamuzala déjà donc Christian Tsakala les Gaulois sont miko touché au touché père. Donc na fonaya. Donc na pena fonaya. Natika atante. Wana babakisi yango bia yo mutu bakisi yango. Tsakala. Na moni commission les Gaulois. Te ba bakisa on ni soki na zawa déjà bongo. Na pesi na mati de Gaulle bambote place azali. Donc ba bakisa on ni soki na za déjà bongo. Ya makila. Donc beaucoup bambana pour parce que na dit que non Rika la douce la personne mbote azali yazali mama warione. Oh ya solo. Rika la douce mama warione. Kasi ti balobaka na société mutapusu pas important pasteur pas important loko la biso pe ba Gaulois tout ça très important bango pe baza pe important comme ça on vient compte donc ba Gaulois na ba wario comme ça on vient compte que non comment cacher pas na bango ezala rwanda ti cop mais pas na biso eza que tozo défendre pape Vefere Gola on peut défendre elle. Bon, na mafinga ndete. Ba défendre na mafinga de. To ya kuna moi place kotinga. Tina kotinga to ni ba défendre na cause. Na bino yo biso défendre ka papa ev. Yo nga pena ndiki na bango pe ba défendre kaka. Bango siko bala bango nde mingi nde mafinga, moi mingi nde moi mafinga. Biso to ya tala nde na ye. Omona na beti pe na kosa. O senti pe na ke donc un Gaulois mo baza mutu esala bongo vraiment yo kanti ndenge za wana tango ezo ba ndengo yo soki to bito yamba ana je bidore preza aller visor avant wana akoya pe kana bestema yo to tambola nzela wana te to kiba nzela mosusu to banda pene mission nga pena na émission to banda pene mission wala ngaza makina mwana teme abanozo dana ndiza mwana bino moko bozo mona amande refomi la Gauloise amande refomi la Gauloise mama wande refomi la Gauloise azolanda émission oyo exaucer Konde azolanda émission oyo balobi Eva bazolanda émission oyo wana bato nazotanga bazali ba Gauloise okiminga na combat cage quand même okiminga na combat cage pour mais atene personne Bercy la grande salle depuis RDC ndé naza beza bangolo na ye Bercy la grande salle na pesho bambote makambo ebandi. Voilà, merci beaucoup to fongoli siko émission ndenge mo ka que non to kota siko émission voilà wana ezaka ba matumboli ndenge ezalaka to kundela bosolo ekendaka ndenge wana po parce que na zala makina mwana nsemi soki esengi bandika na kobeta bandika ekosala bien actualité apa na biso ezangaka te déjà to fongola émission oyo lelo tozali le 2 le 2 septembre je passe bana bazonga classe lobby déjà le premier bana bazonga kolokolo bani pour la rentrée scolaire. Bon pour la rentrée scolaire bon elo na roloba sauf que aussi moi ba difficulté à mboka na makamto chokuta nango na mboka a précisément na Luanda c'est 100% donc maximum bah 25% au bana la zone classe je crois classe ils ont à malam peut être aussi le 8 non lundi prochain lundi aux ya bana dépendant je crois bazonga pena classe pena 100%. Voilà. Mais biso bakolinga ba présa Christian Tsakala a fonctionné ni oyo azala ba Monica Rovandi
lelo mpena quand même na bino oyamba na casquette ya artiste comédien te me bafonction nini oyo yo omemaka? Ngai nazali naza artiste et comédien. Nasala mosala na malamu nasi bafai na ngai bana parler bazo comprendre mon nazoloba. Donc boulot na nga pena eza art cinématographique. Na monde ya ndule nazala pe na monde ya ndule parce que nazala pas animateur mais nazala pe animateur. Nazala pe animateur de fait que na préféré ki ndule te na préféré que na sala cinéma. Mais tellement naza mwana ya papa Hervé. Nga nazali mwana. Nga naza mwana ya papa Hervé frère egola. Donc itona mweka koto ba bouger ba ningisi, koto ba bouger ba ningisi. Nabi na ya nona meka no faire comprendre bon moment à mon ningo tambola. Donc na sens wana. Yo moni na boy kolata chemise. Baba biso ba gola to za soki moi genre. Na bino kolata chemise à pamba te. Moi cravate, moi veste. Ba comprendre que mutu oyo aloba mutu ezosala. Donc na sala ba analyse mo boiteke ya buzoba. Bato ba ola na TV ba comprendre que mutu atanga chiki. Para to sali awa juste ka pona ba analyse. Comment ça na benga kio oleka na to kuna bosolo photo me ka sala ba analyse. Ba analyse za ka papa yobete, ba analyse za ebele yo yebi que internet za nga makabute parce que na yo to kene nango vraiment très bien. Tango lobi que non to tellement na place wana lobi que non ozalaki pe animateur to yana na côté wana. Ouais, nazalaki animateur. Bato bala na ba ibi Shora Mbimba. Père nanga Shora Mbimba. Voilà. OK. Vient nga le fombo na base. Christian Tsakala yeyo les Gauloises. Vous avez moko ozana bango. Ouais. Oh. Mais fombo la ngako ni ya ngone na ozela to. Parce que si nous avons des bandes qu'on a limité. Ils ont un crime roboé, ndi on a biso mo ya Zwango, Bill Clinton na pesi mboti. Allez je mi rose. Dogo benga ya nani? Dogo benga ya grise ya muge. Adogo dogo kavuka. Vous comprenez? Donc tout tika na biso mo ndule nazala pena danseur animateur Pachora Mbimba. Danseur animateur. Danseur animateur. Pachora Mbimba, ba vient biso easy. Vieux easy na pesio pena mboti pena trop. Tango mona ngoka moi. Donc biso to abatu mo to koli pena na ndule. Donc na grand frère na Mati de Gaulle, to za na pas papa Hervé. Na grand frère na ba benga Soso le coq, to za na pas Jibem Piana. Donc c'est ça biso pena ndule. Art précisément art. Donc c'est ça. Pour ça que ça takala nini décourager yo na monde ya ndule. Bon sinon pena eloko et décourageant na monde ya ndule. Ndule za moi passe hein. Ndule za moi passe il faut aujourd'hui moi beaucoup de temps ya ko travailler. Ndule faut bosser le roi des papiers venir na bosser là. Faut aujourd'hui moi temps ya ko travailler, travailler mingi et en plus faut zapper ma yele. Au passé na bande de l'école oyeba ndenge ni bakomaka nzembo oyeba ndenge ni basalaka animation ba biloko wana nyonso même si leader akosala bacrée apesa animateur na ye abwaki yango. Donc lelo tomona ba leader mosusu animateur aye kaka beti ka mwa biloko mo boye l'essentiel ka générique atie ba bato na ye pe bayoki basepe na OK toana besoin ya message bon et lo que décourageant ngai ndule ezalaki à propos ya chiki papa na ngai donc moma makasi aneko tikela nga pena tenter bon de fait que moi na liboso pour nous un bref de fait que moi na liboso na meke mo oyoka papa ndenge président Jibem Piana lobaka alors bref papa ndem taboyaki musique papa ndem mutu aboyaki musique tant na comme sala cinéma théâtre batali na mo que nous évoluer bien après ça a chance ndeli na koma na papa donc c'est ça. Mais le temps aux autres que non ça na crime ko bwaka ki bi kiton mbe azwa yango c'est parce que bato bien na manda ko parce que ego si bakamo cité bi ko za clean yo na ego yo te beta masolo yo c'est parce que comme ça va te belé talaka
tozalaka na vie na biso mo boye vie na biso mo bazalaki pa shora mbemba azalaka pembe persona makufa kone gémérose na ndo linga ye mwa mingi on a chaka kombo na ye nazalaki mukie nabwaka gémérose dokobenga ya nanie na chesko kombo na nga moko dokobenga ya grisie mugie adokodokodo nino ibanda ukanga fort parce que voix dimi bakenga micro na répétition na obwaka ngo sikobila bwakela ngo wapi no orchestre nini ti nayoka yango bon nayoka yango pa bil tango asali orchestre na privé bon pas trop yango wana na komi na maison mère ti wana zalada na maison mère alongwe bazaki na ba papa Hervé ba panzani tout tango asali na ye donc nde nayoka cri na nga bon nayebi te so azwa yango wapi po bango bando tinda bapio na bango bando ya ba répétition na biso. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Je pense que ndenge toza kokende balobi yo moto na tembe tika tembe je midoro yango yo soki ozali na makambo ya koloba penga biso tokoloba tokotalisa yango. Je pense que non déjà émission ezosala bien na aleko kitenge ezosala très bien ye alinga bloka bababi aleko kitenge force plus force est égal à force ezosala bien na ya Willy Musheni code ya mboka ya Willy Musheni balobi Christian Tsakala yo ligolwa yo solaka bien ya Willy Musheni Christian Tsakala yo depuis Luanda salaka ndenge osalaka pe bango salaka pe pa na ngai osala bien quoi yani kini ape soka zomona ba sepelaka fort kasi yango na te nabi vienanga yaniki kinia rombos salanga pe bien tant à travers émission sinon pe nde na yeba embouteillage nde pe na yeba pe na embouteillage nga don ntambo asuma kolote ba yango dépense petit voilà je pense que non dépense petit yaniki ni ayoki kiza takala vile no fo atika na mambala yango wana dépense fort yanga la fort mo elo na mo beni na za boni émission eza mo libanda te moni biso siko ba golwa tozala na mwa vérité moko boye donc naboyi bino bagolwa biso bagolwa naboyi nabimi na coin na boutique mo beza quelque part na sombi kadena ya munene bapenga clé nango na ye na on émission na chebo na ndelo ba poza na ngapesa kinga elote loba vérité wana zo bela nani po bino boza na ba jara obwaka ba jeton mais boko ka ba komba ba dute papa Hervé Nicolas lobi na biso lo mo boye toyeba kogarde mopepe na biso ondena omeka nde na aboye banda na suki na nga tina koto na nga na lati code 16 mobimbeza code 16 mobimbeza donc nakofula mutu boye te voilà je pense que non tozokokende na étape c'est étape président Christian Tsakala na ndenge osali art na côté ya théâtre na côté ya musique est-ce que na cadre ya ba jeune ezalaka important mutu soko osala art okomina yango na eloko moko côté commerce côté nini tout ça ouais eza très important parce que ko bana ouais artiste baza musique cinéma donc eza normal ozosala cinéma ozala na mwa boutique na yo osala mwa cop mo oza peintre oza chauffeur eza bien pourquoi parce que même si biso na cinéma boye botala aspect na yo c'est bon ba biso tocho acteur principal soza bilamba te et puis so tâche difficile même si musicien oyebi ke non ti naza artiste chanteur musicien naza danseuse wana mwelo no mo ekotela kwa mbongo tango yaka répétition faut yaka propre un artiste aza mutu mo azalaka soin tango zo ya répétition faut yaka propre na kopesa exemple moko boye eza ekozala musicien moko boye na bikomba mutu te musicien mo ba yebi ne koyemba te mais aza propre ko président zotala dake songa aza ana katikati aspect na ye sengi azaka na suka azaka ta mwa peni na nga pour moi miroir na ye azo le roi pot de fleurs voilà tous on prend donc c'est un peu ça donc un artiste ils appellent un message nazo passer directement les artistes belé bayebi ko lukate espoir na ye kandi ti bandeko na biso to sala na bango cinéma ba okisa biso ba président Sony
oyoka kaka zwi babiloko na pakoli na elongi Artiste ake na comédien. bar Artiste comédien. oui ake na bar bandi kobina donc na ndenge moko incroyable donc ipo asenga bambongo eyelakisaki asalaki eloko te aza déjà mandia ok so oza motu moko boye tete na yo ezosala oyebaki non so na daya ata na $100 nakosala ata cope boye natya eloko boye na ndako natekaka eloko boye mwa nini libanda esungaka nga eza bien lelo so balobi ke non otala jeunesse etake jeune abi otala jeunesse omoni ke non jeunesse na biso nini ezokendele nini oyo okoki kopesa toli na kati ya jeunesse ya lelo bon jeunesse ya lelo nga na koloba mabe mingi te pourquoi parce que nous les jeunes toza bajeune ebele oyo totangi baklasse misala eza te donc toza bajeune ebele oyo batangi baklasse misala eza te balobaka mutu kaka moto abebisaka moninga na ye mutu po ekozala yo ozosala te mais oza diplômé aussi sa classe oza licencié tout consort motu moko akoya koapproche ya ndeni nga nafandi kabi nasala eloko te masa tala nga asala cope oyo eza yango mpasi te so tosabe tozomisi be tobindala mobola so cope ndeni bakoscroke mutu ndeni bakoyiba donc soki mabe ekoti na biso bajeune ezali na travers bamboka biso tozali na Afrique misala ezali te toza na valeur te donc c'est pour cela yango ozomona ke okuluna bapetio na bitumba soki olandeli bango balicencie baza wana soki olandeli bango bato ya mayele baza wana mais soki basala bongo pourquoi souffrance eleki na ndako eza bandako mosusu elo na oyebisa yo papa Patrick Nginama Mulumba naloba makombono mwa bien donc eza bandako mosusu ezala kaka na ntongo batokisi kaka mai ya moto na batokisi bazwi basindaka batie na kati sukali eza te mapa eza te mwana mwasi osala kindumba mwana mwasi lelo na bamboka na biso nde ekomo mwana mwasi ayepa na yo yaya kabelanga boye pesanga boye ntango ozokabela leki na yo aoconsidere lokwa yaya ntango ozokabela ye okoma osele bapense mosusu mwana oyo osuka pu mwana na zemi moto osunga ye aza te donc c'est ça nga na osenga kaka bakonzi ya mboka na biso bosungaka biso bajeune botalaka mpe biso tozali avenir alobi botikaka biso ta molai te donc eloko nga na kosenga kaka yango wana batalaka mpe ka na biso baoyo batanga te bazwa bango bacadre bango batanga bachiki biso baoyo mpe tozwa mwa moyen ya kotanga bapesa biso mwa bacope mwa basalaire mwa petit rien chaque fin du mois ntango deja ozotouche mwa $100 ekokosunga yo okozala ta na mwa studio moko ya $40 mwa studio moko ya $50 $35 okoki kosunga ozwa place ya kolala le reste obandi kosi organise nango donc c'est ça donc mwana mobali so abandi mpe na mwa studio ezalaka mabe te ezalaka mabe te donc obandi déjà na studio eza mabe te malembe ti okomata mpe en plus pokoma na chambre salon osala ngo na lolenge te fotala ndenge nini ozozwa po okota na chambre salon omona ndeni na par rapport à comportement bajeune mobima nese $1000 maintenant na s'organiser te balobi kena fonaki kobala na 1000 wana kaka na 1000 wana bon monsieur ezalaka kolanda baninga bien ezalaka pression ya mwasi oui kolanda baninga du pression ya mwasi eza mpasi mosusu lelo génération na biso eza mingi kobeba mpe basi na biso mpe basheri na biso mpe baza mingi na kati bazozala na kati komo parce que aza na meilleur ami na ye moko boye par exemple avoyage aza ayer babala ye mpa moto moko boye songolo deka otindele bamessage bavideo nga na bali déjà ye mpa komonisa sheri na ye na bali moninga na biso wana abali siko nga tofanda kaka boye bon osanti mobali aza na idée teke abala ye apesi mobali pression oyoka kaka tokomosala balikelemba tobumbaka mwa 100 000 so tomoni c'est bon tosoli na famille tobala ndeti eza na babasi ebele bazobala mibali na bango na lelo surtout na mboka oyo mwasi ayobala mobali mpoka bamona yeke aza na alliance
Moi, ba jeune fille, ba comme na moi ba pression mo ya bango mo kaka ba mona za na alliance. On a eu genre comme Ba mona za na ça m'a bien ça m'a bien parce que quand moi c'est pas quand on balle en balle. Bon, déjà na été pour na yo. Moi si bon, ils ont na pesa ngo de cas de balle c'est trop dur parce que abimi c'est bon même balle ya balle et parce que de balle c'est que yéda que ça doit pas mobile. Normalement parce que basi ya lelo ezarabwe alingi pe mobile na moi mingi. Mobile azana makoki te. Alors azomona soka memi mobile na ye na famille na ye ka boye bakoki ko considérer te. Na zo ata mo makoki nga na zana yango. Wana mwasi ya amour. Na zo makoki nga na zana yango. Na pesa pa mobile na to sola tu yokana. Akende ko se présenter na famille pour ba yamba. Alors mobile pe arotaka pona perdre mwasi na ngate na ki na famille. Aroki na famille ba yambiye tout makambo esame olibali bala ok salami sikoyo na sima na yango mona place ya kolala ya malonga e ozala te kozwa charge parce que moi si lelo obimisa lobi ana okanga lobi so akanga ko motela yo nde mutu za charge na ye akoma otalela yo nde mutu za nyonso na ye sikomo mpe place biso baya tosuka yango mona ba jeune ebele mpe bakoma ba criminel Choisate, la jeune ville va avoir criminel. Au moins ça se la pression. Donc il y a un blog mo na teaka mo bande ko belé na TikTok entre biso tous a un vrai amour entre nous entre biso donc c'est-à-dire moi sina mobali entre biso tous a un vrai amour. Pourquoi on a utilisé vrai amour? Parce que moi si linga oye kola mobali pour le besoin ozwa problème te mobali peta ngokuta na partenaire na yo linga poye kola moi si donc faut moi si oyeba ke mobali pa ye na vie na ngayo sala nini moi si pe faut yeba ke mobali o aye na vie na ko sala mobali pe faut yeba pe moi si oyo aye na vie na ngayo sala ni tout voilà azo bakisa nini moi je vais bakisa nini na vie na normalement azo bakisa nini na vie na o ezana ndeko mo boye excusez nga ezana ndeko mo boye kombo na Isara auti otika biso auti okufa Sara wana bala je crois surtout landé na ba réseaux sociaux la fille à question natala ki vidéo na esala nga passe azo lila asimbi bakisi na maboko alobi kisi ya ba mpese je vois ouais na oyuka ina vidéo ninga zo wabi soki kisi oyo eboma ngai na kufa oui ça s'est fait salami Amélie yango pe akufi sko akufeli nini akufeli bolingo so landeli oyokaka Amélie bongo po mobala akomi ko tricher Amélie bongo peut-être akomi kokanga mobali na wa biloko moko boye voilà oyezaki te liboso siko akoki ko supporter yango te amoni atika na biso mais ndenga zawana na ndenga mabete tellement yoka ki pasi a souffra ki mais moi swana akenesi kama la monter pourquoi tiki bana atiki famille moi mobali wana ndaza bon arobala na ye donc c'est ça donc to fandeli pena li solo wana te mais na meki ko pesa message to fandeli solo wana te o bazolanda dans okenda raboye ça avec besoin aider batebele voilà na kambo parce que tolba que non cette fois-ci to sala be mission eza ya mayele parce que on a ba que non on a yambe éviter na plateau sur le badloka boye komaka parce que esunga pe ba mabota ebele pona yo poto longa place wana naza na deux branches to konyata rapidement branche côté musique et na branche côté politique et to kosuka la wana pona yo to kotali na basi to ya basi le na to ya mibali banende ba wasa ba linga mabe apato longo wana bon pour un peu bref moi mukuse tonde mingi za ya basi basi ba wasa mibali mabe mingi oui basi ba wasa mibali mabe mingi eza basi papa soko kutani na mwana mwasi osala constant azalaka na yo fanda na ye mwasi moko mibali 4 mwasi moko mibali 4 mais mobali azana tâche difficile ya kozana basi 4 pourquoi aotala a repartager bino ndenge nini po ozo préciser
oyo aza na besoin na ye oyo mpo aza na besoin na ye atushaka combien mpo akabola biloko besoin mpeza ya bambongo mwasi akokende bapesi ye akende bapesi ye me mobali azokende kopesa mobali akoki kopesa donc c'est pour cela bandeko na biso mpe ya basi bazosalaka biso mabe lelo sur 100% na monde entier surtout na Afrique bana basi baza na souci ya poto makasi tomonaka te bana mingi bakendaka poto kaka basi osentir par exemple na RDC bien Angola donc tokoloba so basali maximum na mois moko osentir sur 100% toi na mois 75 ya basi oyo bavoyage 15% mibale souci ya poto parce que souci ya poto wana famille eza na eloko te famille bateki lupango te ye aza wana mpo asalaka vie donc vie c'est-à-dire aza na bamibali ebele azwaka abandi kosorganize mpona avoyage akende ntango akende mpe bandeko wana atika ne bango mpona ntango akeya komoreserve fona alinga mobali mobe ya mondele mobali wana mondele aosalanga boye siko nzoto wana kaka asali bamakambo wana eza pe na lwanda obe na congo avoyage yango kaka obalela makambo oyo nauti oloba oyo mira la trône nayebi ke esala ye bien nalobi bongo pourquoi parce que eza na mama moko boye mama napesi yo kaka mbote soki olanda émission oyo oyebaki nalobi na yo moyena ntango akomboni eza te mama wana azwanga privé abisinga nzakala merci nzambe apambola yo pourquoi nzambe apambola yo yoka sikoyo mabe mosusu oyo biso mibali mpe tosalaka basi osanti mwa mobali moko boye reconnaître wana rediffusion te na nga mutu nazo koexplike ti nakozala teke kaka sire bamama nga na chikote kaka bamama fo nazonga mpe na ngambu na biso napesi mama na mbote pourquoi parce que mama wana nalobaka kombo na mpe esali bien la grande salle napesi yo bambote ya trop amiyebi mama wana ayebisi ngai abi papa nzambe apambola yo nasalaki video moko boye nalobelaki sur biso bagene oyo tobotisaka bamama tala mpasi ezalaka bajeune garçon oyo babotisaka bamama oyo babotisaka bamama osentir mwana mwasi azwi zemi aboti mobali amoni difficulté eleki akimi na ye ndako mwasi wana atikali parceke mwana mwasi wana oyo atikali yoka biloko atekaka pilipili atekaka matungulu atekaka tomati mama na pena ake koteka na ye na moyo aza na gentil so tokomi kaka euro 19 a 20 heures mama bandokanisa lobi na ntongo akotikela bana nini omona mobimba na ye aza na kwanza tokoloba aza na 1000 kwanza na franc congolais tokoloba aza na 2000 franc congolais akotikela bana nini bana bakolia nini siko mwana mobali wana omona kuta alala ye na boîte alala ye na ndako tazo penser même pas que mwana mwasi wana bana aza na baona maboko ya nga apense nango te sikoyo ndenge ezalaka lobi mwana mwasi wana bande kobokola mwana na ye ya mwasi soki akoli ntango esenga babala ye mama wana azala toujours na moyen alukaka mobali na ye wana alobaki mwana linga abala papa bimisi manzaka mwana nga moko banoko bakolobela eloko te mwana nga moko orke noko soki alobeli tata wana mabe mpona bana wana ekozwa donc en bref nazalaka mokuse biso bagene soki omoni obotisi mwana mwasi deke boza so na bolingo te deke bana batikali na maboko ya mama yebaka kozwa charge na yo ata ya mokie eza très capital ata ya mokie eza très important ngai esalaka nga mingi mpasi ntango namona komona mama aza na mwana mwana mokongo moko na maboko azosenga mbongo na nzela et en plus balobaka so opesi na gauche droite eyeba te bandeko na ngai kamera yango ya naza mwa liboso bandeko na ngai bino bato bozaka na bakaraktere okabeli mobola na nzela osala na ye video ya tika genre wana kope wana tikango
okabeli mwana mwa mobola ozwi mwana mwa mokie ya 9 ans 10 ans osombeli bilamba ozwi okabeli mwa petit rien comme ça osali na mwana na vidéo opublier yango otiongo na page na yo peut-être ozwa babone ce n'est pas propre nzambe alingi bongo te nzambe alingi bongo te donc c'est un peu ça nga aza mutu moko boye na sukolaka mitema ya oyo ya bato eblessa ezoka basi to mibali donc on a uta koiso le na ebandeli nga nazali golwa moko boye o mutu esalaka so omoni nga na ye pona bongisa omoni après émission oyo au sentiment amoni ba analyse tu esili nango omoni après émission ba analyse ni tu esila. Voilà, merci beaucoup Naïbi Geno. Déjà ma comme toto le ça la bien na social lumière. Social lumière. Le Christian Dior, Maître Batista, na pesa moi ba masala moi mbote Maître Batista, place aux ali ba mbote belé, balobi Glody Massoudi unité centrale. Beikant, masala Beikant ba mbote ebelé, donc tu es na pesi susu mbote na maman Wander Efomi ya ba Wander Victor Tsakala ba mbote belé, Mira balobi maman Mi ba mbote belé ya yo ekomela. Voilà, vraiment tout que le son makambo etali papa Hervé awande place makambo ebandi. Nalingaki abato kota na profondeur ya makambo etali ya actualité na makambo etali papa Hervé parce que internet c'est bientôt là on dit que je passe ko yebi. To yo kanano message. Otokota bien na makambo ba Gaulois pour passer to ana na Gaulois moko. On a live ya ba Gaulois. To partager une mission, to une émission et ça la bien quand tout le monde a bloqué à boire. Voilà. Kweza Krista Tsakala. Oyo ezalaki na live ya ba Gaulois. Oyo azoloba wana aza Gaulois. Je pense que Olandi makambo ya ye alobi très bien. Frère alobi wera aza papa te. Aza grand frère pane. Deuxièmement, makambo alobi pona muziki ndingu. Muziki ndingu kama alobi batinda kaye basala kabweta muziki ndingu. Akomi kotake faire gola bino ba gola bo asime parce que muziki ndingu azala bino abandai pe profil na bato bo asimaki tanga tasi mandoki bo asime. Dene bandeli na hotel Oloba ngana za Gaulois. Na ozala kaka Gaulois. Oza na katikati. Et on a okindi. Voilà. Ngana za Gaulois. Munde na za boye ngana Gaulois. Na boyi na ozala mo peu bref ya selon
question na yo pona meka ko répondre bien. Omoni Papa Hervé Weranson, le roi de la forêt. Azali vie na ye. Azali vie na ye. Papa te. Te papa te. Azali vie na ye. Azali vie na ye. O so tolandi père nanga Didi Masela a péché mbote. Ata osala mission mo boye. Alobi boye. Pechuana akoma lokwa ndeti auta quartier latin. Pechuana tozana na 4x4. Nasir ba vidéo wana ezo se passé. Ezali aloba ki makambo uta na kasa mutema na ye. Bazala ensemble. Feregola asala animation moko ya makasi na mama Ngebi. Anima makasi wana animateur na bango azalaki na place azalaka na suspension. Azoye ba papa chéri ta loba yango kino faire ndem tabwa kaka. Ouais. Faire sikoyo place wana faire azalaki aza musicien, oui azana musicien. Président Jibé Mpiana azana musicien. Presque bango tout bazalaki mutu moko ba musicien. Wera tango bakabwani Wera kei kosala maison mais Wera tango okende ba okende Wera. Président Adolphe Dominguez, Papa Hervé, bakosala l'orchestre. Sikoyo voilà toza place wana. Tango bakei bakendaki nini bakendaki etake faire aketake mwana ou bien kenetake collègue. Faire akendaki take collègue. Collègue. Ce que ça veut faire kenetake collègue. Au moins le mito Papa Hervé yimta mbuya biso parce que Wera bibi no yoka kolela ya bana. Cher d'épaule. Pourquoi vous n'avez pas la bonne voilà que non non tango yoka kolela ya bana. Na pesa ka exemple moya muke bato balanda biso ba comprendre. Nga naza grand frère na libota na nga. Na leki na nga ya mwasi na bokolaka. Azaka na ndako na nga. Je me souviens bien à moi. Je me souviens bien à petit sœur. Alors, c'est normal que petit sœur na nga abi nga pe papa. Je dois accepter parce que nga mona bokolai. Alors, est normal Weranson abinga Papa Hervé mwana Papa Hervé accepter yango accorder yango po yebi ki wana za grand frère nanga c'est normal parce que tout ça là banalisme le roi intellectuel le roi batu o batanga lelo na uta ko langa su vidéo moko ya président Blaise Boula alobi bon na habité po bango pe bazaka mwa boye na yoki alobi place nini o ngai boyoka nga na loba na zala na vérité na wenge musique à 4x4 abalusi maloba mais Blaise Boula yepeka mutaloba que non ngai so place nga na oyemba be faire azala na 4x4 tera yemba te bola kisanga sikoyo tango déjà président Jibé Mpiana azoloba yango omoni moi ba père na biso ba Blaise Boula moni succès bakanga yango te so zaka na mpepe ozaka na mpepe ezalo senti pena papa pena mais ayokela mwana ye mutema zuwa yaya pena azoyokola leki na mutema zuwa leki pas oyokela yaya mutema zuwa c'est normal pour ezela non c'est normal bino bomona ateke Papa Hervé Feregola père na biso omona te parmi bandeko na ye et andeko ne moko na besoin tanga kombo na été mais ça doit respecter le roi grand frère na biso mais azana ndeko na moko asepela na Feregola te asepela na Papa Hervé te aloba ba biloko moko be mais abosani Papa Hervé mutamima na poto donc tozo sala pas trop critique mais tolo makambo eza normal yewana tozo ba tolo makambo eza normal Papa Hervé ya fana ma famille na bango wana yo okota mama te non fana ma tata mama moko aza na faire na lobi boye wana ezali omonte na koti pas trop profondeur na pesi ka exemple na pesi exemple omonte ke ndeko na yepe
azotelemela mpe ndeko na ye wana eza makambo na bango privé ya famille mais siko ndenge biso bagula toza boye soki okei na papier ve gauche droite biso tobenda yo mwende nafandi boye place baza bacomprendre enfin na plateau oyo zakala les Gaulois non fait comprendre bango tout oyo baspiritas oyo bawarion oyo banani bacomprendre makambo nga na oloba papier v mpona azala mpe bref papier v bazala na grand frère na ye oyo ranson nakende bien papa bon zela mekana kodécortiquer papa na ye na ndeti na ndeni bon zela na toke na malembe toyesko expliquer na papa na ye na ndeti na ndenge nini nga na joie yango ndenge wana po parce que tomona ebandi faire egola Lacoste nani bajani Serge Mabiala banini tout ça bango nyonso bazovanda boye motu moko to alobaki no aza oyera so aza collègue même faire repas azala wana motu moko atika olobaki no oyera so na collègue banda papa na biso oyera so faire egola aza Lacoste te faire egola aza Serge Mabiala te faire egola aza nani te aza nani te mais moment wana reste faire egola siko faire andaki kozela kena po wera alongwa papa akoma yaya il faut code 16 wana moni code 16 ezala déjà pas faire banda kala uta zala na maison mère mais code 16 yango eluki makambo ke na mission Israël nde code 16 yango eluki makambo kasi code 16 yango ti code 16 ezali nzela peut-être bato bakomprendre code 16 te code 16 ezali boye na meka moko expliquer au moins ndambo bato bana parler ba comprendre signification ya code 16 par exemple na ye boye na ye pa na yo ojifle nga mbata beti nga mbata merci code 16 ya nazongisi na ngai te ba acte na ngai ebando déranger kasi bozaka lokwa na kasi on oloba ti ba acte na ngai ekobanda ko déranger yo alors mpona kozala plus bref na olinga na meka ko expliquer parce que bato oyo baotala biso bana posa ba comprendre seke yango na kaka kokolo papa kotia biso na makambo wana eza analyse sikoyo jour okoyamba bato ya nini ya tokos nazwa explication yango mpe nayebaki te code 16 wani mdepesa explication take goloa ouais voilà jour okoyamba bato ya mapapu bato ya mapapu bakomeka koexplike mpo nga makambo kuna nayebi yango te nga azolobela paper refaire egola nalingi bafani na biso oyo balingaka orchestre na biso jet set oyo balingaka paper refaire egola bayeba yango Weranson les rois de la forêt na faire egola bazali kaka yaya na leki merci beaucoup bazali bacollègue bazalaki na orchestre moko ensemble ntango balongwe mpo oyebi ki faire egola aza parmi bacofondateur eza te eza problème te soki nga na osepelisa ye te aleka na émission alobake Christian Tsakala les Gaulois asepelisi ye te e ozala mie te nga siko nde na boye naza trop moto asembo mwa véracité ezalaka mingi kati na nga kua donc naza un peu clair parce que omoi ntango bato ntango baoningisa papier v nde aza bongo apekisi biso nanu toleka na okutu baémission te papier v alekaki na émission ezalaki kutu émission moko kutu ya kala ifala sala yango mais sauf que ka baprogramme ya orchestre ya biso ebele fo abeta boye akende boye ntango ese tombe toye na grand bord toye nango na mabele na kina ayaki na onde aya otika yango na palin po acontinue baconcert donc ntango aye nde aprofite mpe asala émission c'est pas dit bato misusu batuni keno ezalaki important na baquestion batuni kene ezalaki important kafaya répondre yango si bakambo bawera banini tout ça ezalaki important kafaya répondre bon bref ezali baquestion mosusu so batuni mpena motu telefone alobi fo azala l'aise yaloka ndeti nga na émission na yo donc nde na ye boye nauti oloba ti na ye na dépense bambongo na ngai yango mpe kolisa nga ti awa natamboli na exauce konde
abimisi bamuti kasha na ye memi ngati to comme une émission awa kasi naza à l'aise ti ba question autour na ba réponse za ya ngati nana ka ngai krakabu mutu mo te donc eza normal autour de mutu question réponse est méritable minisa accomplir sa réponse c'est normal c'est pourquoi ils ont compliqué batu tant on fait rigola papa revient na biso à lobby boye tokende ko soutenir concert à le roi de la forêt je crois pas non a utilisé collègue na ngati alobi ka toloba likambo o esalamaki papa veut faire rigola lobby tokende ko soutenir concert il y a le roi de la forêt na Adidas Arena je crois ba wengemen bazaki c'est bon ba c'est pelaki mais tant que papa veut alobi que non Weranson c'est mon grand frère azar grand frère naïe bazaki naïe ensemble na 4x4 tant wera alongwe abendi ferigola abendi bandeko mususu na président nani bazaki naïe ensemble baki sala maison mère tant baki sala maison mère fir aza parmi ba cofondateur aza ténoriste azalaki wana pona kopesa ba refrain kolakisa photo yembaka boye photo sala boye normalement quand l'orchestre on a non se présenter ça que ça takala tous à la vrai tous à la vrai tant que cela on les a tout la solo to qui ma gauche reste à la rater quand on le voit dans monde que non papa Hervé ba beta pe pa ya na maison mais pas ya Weranson et lelo soko zwa papa Hervé na ndeko na biso c'est l'Austral donc ba yako moko ko ça le roi ko tuka Weranson pona yo tous à la vraie analyste. Et ça, la parole de Ménini. Mais faire une aux arabes bien petit, faire et surtout, on ne manque jamais de la vie. J'espère pas que vous embêter. Vous embêter, vous allez avec tout ça dans le mouvement. Il y a une pression montée petit. Au tien vous l'approche au thème au tien vous tout. Tout justement. Jean micro. Je vais les arrêter. Tout justement, la nous a confirmé dans la qui. Nous avons eu 8 ans dans la qui. Je vois à Salapé, à contribuer dans le mouvement Oyo. On a publié à Bercy, Boye Bi, Marabébé, pas ça. À loi de cheval. À loi cheval, on voit qu'elle a une maille. Na Bercy. On a beaucoup de temps à monter. Mais les lots, comme si on a une boîte, mon corps. Tofandi. Viens dans ma photo, Joël, à Zara, na Kati. Mais à Ibarate, il y a na Kati. Tofandi. À Tofina, Wera Mouyaka. Wera boye ya usakana ngai na kolakisa ye makambo ebele alobi afinga fini voir même na mère ya président ngai nga naza na kati ngakutu nazokumisa biso maison mère boye nga na kati nazopesela mpona mouvement na biso tala kaka tofandi mpenzaki staff ya danger nde photo joye nazofinga mère ya président fort wana azomona yo na moni nga teke naza nga so nazoyoka ye mpo nga napesa ye mokongo bango bazali na nsima azoloba tellement kalobi fort siko atelemaki mpo yesuba ntango atelemaki yesuba amoni nga ye expliquer dans tes canaux, expliquer dans la biso, expliquer dans la biso. Est-ce que oui, et puis parce que père la biso na faux. Père na biso na faux. Est-ce que ebi que papa Hervé abimisa mutu mobimbaza na lokola wera na vie jaloux. Kasi code 16 ya mwana. Code 16 ya mwana. Tango yo ke na biso boye. Kasi biso photo ke non, mais code 16 ya isa normal, isa musique isa royal, isa normal. Isa normal parce que yo tango zo tuka ngai. Yo zo tuka ngai, isa normal. Papa Hervé abimisa moi image na isa normal. Mais balobaka o eleka déjà eleka. Torozo sont na présente parce que bino bakola bo sepela na bino na makambo o c'est le scam aloba bona Weranson. Ah bon, à bref, nga pena na kokota mingi kuna te wani ya makambo na bongo ya makambo wira na Poutine. Nga na kokota makambo wana te nga zoloba mingi ka Papa Hervé. Naza a pona Papa Hervé na bato ba diranja ba. Mais faut les mêmes badi. Nga pena kokota kuna te na otala ka. Tango loba te ngai na loba jet set. Na jet set wana ndinga na olobila na omona c'est le scrum te les Poutine naza wana te
ye aza makambo na ye na bawenge meni wana ya makambo na bango bawenge meni baputi soki baputisniste so ndeni balobaka wana wana ya makambo na bango ngaloba biso bagaulois na bandeko na nga bagauloise bagradiator biso nde nalobela biso ngana apena gaulois oyo mpe yauti koloba aza mpe gaulois alobi soki papa eve aza na erreur fo tolobaka mpe keno te papa eve osala erreur zela sikoyo papa eve aza na erreur te oyebi pourkui aza na erreur te or bon napesaka exemple moko ya mokie nazopesa exemple yango eza boye est-ce que oyebi ke limousine à part baorchestre limousine azalaka pa Tata Dominguez ntango alongwaka ayaka maison mère ntango aye maison mère papa aye na jet set donc orchestre oyo papa ev azalaka kala limousine mpe asala nini aleka wana mais bazali bakolei te ezalaka sous forme elokwa bazalaki école moko kombo nango ezalaki maison mère donc c'est-à-dire limousine na biso auta na même école o papa ev mpe abandaki kotanga papa ev asilisa kala asala vie na ye limousine mpe akei kuna asilisi abi mpona kota bulo na banda siko mosala fona banda mosala koto grand frère na nga azali c'est ça fala tozonga sikoyo kote ya makambo elobaki keno basi mosusu bakoki mpe kobebisa misala ya mibali na même émission wana je pense que non mwasi ya musée Kindingo asepelaki bapropos oyo papa Hervé abimisaki Kindingo atravaille pas nanga te mais ye ayebi ke non c'est papa Hervé moto atindaka Kindingo ke non akrashelaka batafinga bato bamoni ke non lokwa balashe mobali na ye bon omoni eloko nga na koloba pandeko komozela ne nana sakasaka moto amanda kolobela bino moto anakolobela bino mwasi na ye obosani kombo nayebi kombo na te nayebi kombo na ye nana sakasaka te nalingi naluka moya koprononce yango nana sakasaka po naboyi mwa kombo na mpeza te omoni nana sakasaka ndeti asalisaka makambo ya bokoko banini wana ya makambo mobo asalaka privé kote oyo bandeko na biso kindingu ndenge aza wana ayeba yango ifale pa kotisa mwasi na ye na makambo na ye parce que moto asimba ye telefone ando filme ezalaki kindingu mwasi na ye akoki kodebode te na balangage na baparole parce que papa Hervé aza camarade na ye te mais faut tala moto ndenge azosexprime aza à l'aise koloba nyonso esengi aloba parce que natala émission moko kindingo alobi ke soki bakabwana papa Hervé sekakeki ntwani non namoni place alati ata tena basurveillant te akoma osambela kuna na église abetaka kriti nanu te elingi koloba boni nana sakasaka azali mwasi oyo nayebi pete so baza libala bie bamakangu ndeti bamakangu me bakoma ndako moko na kindingo tozo comprendre donc entre bango mibale mwasi fo ayeba akoki kobomela mobali na ye bakope pourquoi parce que ndako nanu oyo kindingo afandaka na limete eza lupango ya gaulois atalike makambo wana etali moto wana kindingo afandela nini mpo eloko aza gaulois akoti na makambo wana place nini fo kotango biso tozalaka bongo tokenda ndi nayebisaka toza mwe mpe biso tozalaka bongo parce que ndako kindingo afandaka afutelaka yango mbongo te eza ya ndeko na biso moko oyo azali gaulois donc ndenge eza omoni minitio nde eza boye na minitio nde toswana boye kindingo aoraisonne aokende wapi na minitio da aza da Mario kindingo aza Mario na minitio da aza na ndako ya mwasi na ye sakasaka kuna na matete kuna kotasa batinele chaque jour azosala papa Hervé bavideo chaque jour te asala bavideo moni sikoyo nazoboya kokota mingi na makambo bawenge men parce nga na gaulois nga kokota mingi na makambo wana te mais tolobaka po eza vrai parce que kindingu selon kindingu
bawenge meni kuna na maison mère nde babendi yo photo salo boye photo zongisela yo boye to salo boye to zongisela boye take papa président Christian donc nde zana kutu odili manzaka kuta ko sepela te on sepela te parce que moni moi son odili manzaka azama ele makasi so azolo ba pena santa pena ki ti muta passa na bande de l'école tout est ça la cahier odili manzaka ba mbote belé on tsaka le golois ba mbote belé na pesio pourquoi parce que sepela te pona yo zo mona kwa bazoni côté ya wenge bazoni nga babenda te bolinga te kindingo aza de yana so kutu passeport na de côté de ambassade pour qu'il nous la promotion ya le roi de la forêt ya nini Adidas Arena mais tant on beta masolo ndingo yo au moins te non sakara sepela te parce que est-ce que pour basa la ouvert la seule promotion basaka bazana ba odile manzaka bazana peut-être bazana la promotion il faut pas kindingo est-ce que na batu ba Hollande biso ba ebiki mutu oya pesi kindingo sens c'est pas peur veut faire gola papa Hervé a pesi kindingo sens total endenga zalaki na lelo surtout tant to sala ki francophonie papa Hervé tanga akota na kindingo bato ba découvrir mingi kindingo yoana babenga notre sapeur du Congo RDC mais bato musupe balobi que non papa Hervé atika osala assembla qui atinda kindingo te kindingo makambo papa Hervé azana tawanda kindingo ava mutaba sentiment nalobi boye kindingo azo regrete na yango babeta kindingo na Luanda awa wapona papa Hervé sikoyo bino nasilisa na Luanda awa c'est papa Hervé pour na papa Hervé te eza ba sentiment kutu yo omeki kindingo ninga zana ana Luanda alingaka beta mama kasi me na grâce nanga batika na grâce na yo na grâce nanga batika kapatanga kombo na ngati tsakala les Gaulois mais l'essentiel azali da ba kofi mo ba mbata mais ninga za wana foi ba kindingo ana Luanda autika kuchaka makolo na ye na manquement de respect pa ya papa Hervé est-ce que même si na ba spiritas ba sepeli na ngote azo manquer papa Hervé na ba live na azo sala mais na lobi boye question na ngeza boye bino moko bobokoli kindingo lokola ba mereka bokola ben na den bon matisa ya na ngola to mona na concert papa Hervé matisa nasilisa melamai babelo sozo loba ya mona babelo loba zala na Luanda wana zo belo côté Karen Kibili la Gaulois je passe la nangai bino moko maite na podium ayemba kutu wa mutakala la ta couper bino moko tant kindingo zo babelo ka na kata podium so ho va zo reconnaître que non kindingo makambo wana tela ka ite neti azo ba na ya podium wana na biboye est-ce que pena papa Hervé Ferregola kanenga zambongo minga ya mobali bongo bafani pena coulisse aswana kaka na kindingo olobani tango mata na podium na oloba be OK c'est bon tango mata so na ebisiwa eza boye eza mutu mususu mutu na ye esala nango bien te so de fait que alinga ko mingi osala ke mutu ebe bakala mutu esala bien te ndenga lenganga mingi nazalaka na ye osanti siko papa fazaka na ye siko tanke alili amata likola podium siko mutu bapesa micro azoloba na biboye mutu amati mutu oyebi pourquoi na bi mutu esaka bien te azali place bato ya mayele oyo bazali lokwa ndeti bagouve le Gaulois baza wana tozo comprendre siko ntango ye kindingo azali na biso tozoluka moyen totambola na ye elongo lokola ndenge balite akanda bazali tozana elongo siko santi mutu boye na bato aza bien pour bapese micro amati likolo siko tozela ye aloba biso tosala nini toyoka abandolobawe akoyoba mosusu omweze babefenga asekaka na ye akoyoka lokwa ndeti aojouer na ye lokwa ndeti na niveau na biso mo bakoma osaba analyse mingi ovie na biso ya kitambo sai
omona oloba biloba na ye papier ve azosekaseka na ye ka oseka na ye akobotele micro te papier ve akosala makambo wana te atika asala posa soki esili azwi micro na ye c'est ça akobotola ye te mais tomona yango tozala clair tokende tozosala analyse ndeko na biso fali mpo pauti kobeta na ngola ezali le 30 papa politika na yo yo bokaki le 30 conseil wana ngamona zalaka neti ya le 31 abetaki le 30 conseil ezali ayaki mpe na bakisi nzoko balobelaka ye mais tomona nasilisa mela mai bino bagola bokokaka nde frappe te conseil wana ezali ya le 31 ezala le 30 ezala le 31 nayebi te yotikanga nasilisa fali pupa ayaki na bakisi nzoka tomonaki yango mais totika komona te lomayaki kisi nzonga na poignau kino zwa mikro loba boye ndenge momayaki yaki ndingu lelo soki otaki ndingu akomokakambe badroit na ye bolaka ye mipango bopesa ye te bolaka ye mipango bopesa ye te bopesa ye mipango na ye non parole s'il vous plaît nalingi ntango otouche kote ya ndeke nasekeli oyo moko nakepe na malembe biso nga aza gola mo boye teke ya boye nga aza gola pena boye mpona tanga chiki lelo bango kuna na ngambu moto atokosi bata bandeke bango balobaka ke non biso tosalaka nini tolandaka bango oye bango concert wana naseki makasi na mawa nayoki na mawa o bango basala ndeti bango basala nde balandaka biso parce que makambo streaming mutu alandi yango mutu asali yango mingi eza papier ve nde totaki na badidas arena baconcert na biso tobeti libanda mboka streaming bato mpena baolanda osanti mpena ke wi bato mpena balandi ke wi mbongo ekoti ndeko amemeki yango na concert ya lwanda obandela sur terre 207 personnes 207 otalango na telefone otalango na ordinateur otalango na télévision boye ote c'est 200 otango so na téléphone otali bien nga na koloba teke natalaki na telefone na ordinateur ngam na opeso message 207 personnes sikoyo otala sikoyo omona baza organise te sinon naloba mabe te naloba baza organise te mutu adispose temps na ye alongwe na ndako na ye aya concert na yo mutu amapapu mais amata na podium ayamba yo apeso ata mbote mais lokwa saka fufu maître na bango ayebwe akangi ndeko wana bwaka ye so ndeko wana soki akweyaki yo libende ezalaki betio akufi ekeni okaka bongo ndeko wana akelipama te kofeli eza baacte moko boye il faut bandeko wana tena sisa bandeko wana na kombo timba ipupa ndeko wana il faut alanda bastratégie ya papier ve faut atalaka mpena baconcert ya papier ve ndenge ezalaka timba ipupa faut alanda yango parce que papier ve baconcert na ye ozosentir azoyimba aza à l'aise fani amataka azosala photo azosala video ozosentir mpena ke non leader na bato na ye mwana oyo mokoseki ndingu boki nzembo asali te mwana oyo amokoseki ndingu siko nzembo mpo asala komi na atinde papier ve bi ezalaki ye mo azomona makambo ezoleka non fo acompose chanson wana asengi fali pardon asengi banyonso afinga pardon bekete batanabe bango nyonso eza mabe te tinda ya finga te papier vaza ata wana te eza mabe te to bon eza mabe te ya kosenga pardon eza barelation na ye azalaki na bango ye mo ayebi pourkui abebani na bango ye mo mpe azongani na bango wana eza abg7 mutu batindaki ye afingaka banini tosali nsuma bafinga te akomi na ye ye aza omoniki ndingo na kotya ye na ote koloba exemple moko na société esengi tozala na moto apusu azala liboma baza très important yoka na biso moto mo motu esalaka ye te pour akendaka libandaka be babeti ye do babomi ye famille ntango ekoya kindingo aza na famille donc mwa motu na ye eza mpena malamu mingi te naolinga napesa message mpe na nana sakasaka osalaka mwa bokoko na yo mwa nini
ekosunga pe yo osunga ndeko kindingu mpona mutu parce que ayebi makambo azosala te mosu akomprendre makambo azosala akolinga azonga moye azonga tozala na elongo eza te biso tozolandela ye tozala na ye très bien tozolakisa ye sozoke mission faut se comporter boye ozala lelo taki ndenge ndenge azali kindingu aza na problème ya mutu nga nazoyebisa yo kasi te kindingu ayebi oyo mutu afandi ana émission no kindingu ayebi masa na nga na mokusi wana azosala biloko na ye amankaka papier v azalaka na kini ana lwanda ya te akobetama mabe nga na kogifle kindingu bambata eza babétise papier v aza camarade na ye te so asala balive so amoni asala balive na ye ayemba banzemba bato azoyemba abina kumisa bango c'est normal kindingu azala te papier v azala toujours fait rigola papier v otikala kaka papier v ko olongwa okende azaka fait rigola na bagulwa na ye na bagradateur na ye papier v aza bongo azaka fait rigola moto akitisa ye aza te yango ozomona ke bamopepe komi okende papier v alobi boye papier v azongisi boye ok papier v alobi bien alobi kindingu aza na entreprise omoni koyoka abeza entreprise mafinga zela te non te papier v alobaki bongo te kindingu nalobi entreprise abozoyoka azoloba kindingu aza na tala siko moto alingi kaka baloba na ye ke ozalaka travailleur na nga ye alingi kaka ozalaka travailleur plutôt na nga aboyi baloba na ye ke aza na entreprise kindingu aza na entreprise na ye est ce que ntango aleka na bémission ndenge na fandi bana ye bazala na nsima na ye basaper obaya kokompanie obaya kokompanie ezalaka basaper aza na entreprise na ye asalaka bapublicité asalaka bamakambo na ye équipe ya papier kovete voilà merci beaucoup nayebi keno esali bien na mama Brigitte Kalanga ya yanekini ya rombonse mpe esali bien na mobose Cisco Kitenge à partir ya Zambie ezokosala bien mobose Cisco Kitenge vraiment balobi aza na taille ya Michael Jackson mobose Cisco Kitenge tosalaka nde tolobaki vraiment ekosala bien mobose tozokende biso deya na shite voilà tokende deya na shite mais tokoleka baactualité oyo te avant na nakota place wana o place elingi nakota pesa na programme ya papa Hervé activité eza ndenge nini Jet7 ezokende ndenge nini Jet7 ezokende très bien Jet7 ezotambola nango ezokende bien bientôt la kutu toza na concert moko ya public comme ça osama na fiki na miniti oyo nde toza boye papa Hervé toza na bapréparation ebele fo tobimisa date moko ezobima kala te ofo tozonga sur Europe date moko ezobima kala te eza te sikoyo ntango bozoloba bango balobaki pesa te omoni sikoyo yo oza journaliste ya moko boye yo okoki kokotaka na makambo wana te nazala ni gaulois naza ni wario naza nini te kasi yango te bango balobaki pesa date mbula badate ezoya kaka donc bientôt là na mois oyo tozali oyo ya 9 mois oyo tozali ntina fin date ebima sale moko ya makambo tokobeta omoni te bozoba moko basalaki kuna je regrette ndeko oyo s'il vous plaît na touché no place wana Alexis nani bayoki Alexis nani wese so Alexis wese voilà ndeko Alexis excusez nga po nayebi kaka komona Alexis asuka nayebaka te ndeko wana nalandaki na émission moko alobi tobeti na biso na Dubai tala omona entreprise tobeti na biso na Dubai ebetami pena bien te parce que bafinaki balobeli bapandi sango ya orchestre wana oyo ya RDC bafini bango bautilize bapo bazalaki na Dubai
donc basalaki pena vidi mikolo nazo comprendre te ndeko wana fo akota mabondeli bavidi mo azosala elandi tina Luanda awa vidi moko incroyable bino bozokende kofume concert ya bato na 20h na 20h bozwi concert ya bato 19h 20h bozwi concert ya bato amataki pali popa na 0h quelque timba ipupa amati na 0h yebisanga siko est-ce que concert wana ezali ya image ya 19h papa yango image ya 19h kama tuwako na mboka na biso tobetelaka Papa Hervé maboko ndenge aza na bomoi Papa Hervé aza motu moko fo tolinga ye nde balingaka Jésus Christ de Nazareth wana nga motu na oloba na ndenge Papa Hervé alobaka fo tolingaka Papa Hervé le roi Jésus Christ de Nazareth pourquoi nalobi ngo Papa Hervé so abi akomata 10 bomona na stade de Martyr amata hernie concert esila hernie topesa le meilleur tosala makambo ya kitoko ndenge mo awa na Angola ana Luanda papa oyo nani timba ipupa abeti concert na ye oui il faut te féliciter quand même parce que c'est déplacé na ba musicien abeti concert mais ebetami comme il faut te artiste le roi Fally Ipupa au déplacé oye na mboka moko ya Angola otombola bendele na biso bana mboka ba congolais na yokisi biso soni ayembi bien te ba fanatique bazaki na esengo te aza na communication na fanatique te azui quand même ba prime tout le monde mona ke ngo papa chaîne alekaki ba prime s'il ba prime mais par rapport papa evita ngayaki papa nazonga ina ngo mon cher nazoloba boye ba prime wana eza na normal ko flatter mutu biso tozoloba musicalement nazoloba musicalement omoni un artiste présence artistique na plutôt et lobaka pe présence wana na ba fa na communication ezalaka pe bien concert wana elekaki des autres vidi ya makasi donc ameka na kobongisa pe mwa makambo na mwa mke ekomeka mpe ko aider parce que concert wana ndenge bapanzelaki yango sango nga na bi concert eza le 30 namoni concert ezalaki sous le 30 te et okota sous le lendemain ozomata 0 heure omata jour mosusu concert samedi mais concert komi keba ba sabino kipe ya yo voilà voilà ça veut bien na notre jogo silas katopa ça veut bien to chiter na makambo oyo etali actualité ezali awa ministre na biso to ça ce qu'on a politique ministre na biso Constant Mutamba l'état congolais autokatela ye 3 ans de prison. 3 ans de prison. Bon, il y a mingi na oloba biso toza ba jeune. Constant Mutamba azali jeune. Alors azana ba idée ya malamu pona ko soutenir jeunesse na ye. Alors biso take peuple toza toujours ka na besoin na ye. Tozolela na président na biso na longola Linette nanga président na biso Fachi Beton kawana il dérangeait biso nyonso 3 ans na c'est beaucoup 3 ans les allés belé doana posa azala libéré doana posa azala na kimia parce que biso tout ba jeune toza na simana ye tala lelo yo kuluna ndenge yaki totana lelo nde mamba kune komi lelo ba kuluna ba tiki kuluna batiki yango po babangi ke soki bakangi nga nakende sika boye alors moto wana aza moto ya koperdre ete toza nano na besoin na ye parce que même si santé na ye aza so na courage te toza nano na besoin na ye donc nakopesa message oyo nakolanse epai ya mokonzi ya mboka papa Félix Tshisekedi wa Mulumba papa ozali papa na biso nyonso to oza papa na biso ya ekolo mpona ministre na biso Constant Mutamba toza pena toujours na posa ya libération na ye parce que 3 ans wana c'est beaucoup akoza les sika moko takangami azo travailler te to na posa asala po biso ba jeune toza asima na ye donc voilà oyo basali Constant Mutamba pona ngala omona ngo eza lokola Jésus Christ
bazwi batie place mwana moyibi ba innocent bazwi batie place mwana moyibi parce que Constant Mutamba azwaki décision ya kokanga bakuluna atia bango na prison parce que to ya kikuluna esila eza pena na se na maintenant bato badongolo miso oyo balingaka te mboka ebonga bazwi lokola yo ozwi bana oyo otindi bango na prison yo mpe keyefana na prison yona na bango donc bazwi kaka role basalaki pa Jésus bazwi kaka role basalaki pa Jésus batie place innocent batie place moko na bamiyibi donc en tout cas vraiment ezosala pasi Afrique boye ce n'est pas bien mpe tozomona actualité yango makambo yango oyo Vital Kamerhe baza wana oyo eza keno lelo bambongo mpe monana te mais lelo position yango eyebana te moto bakufi bishop ana akufi bishop Katumba auti kokufa jo wana auti kokufa wana koloba mpe makambo tala sikoyo biloko ndenge oyo bainosa bakota prison mais bato mosusu baza wana mpo babomaka kaka baninga bakotisa mabele. Bon, où est-ce le nécessaire un chef de l'État, Papa Félix Tshisekedi, aux alapena na misu ya kumona olandela makambo très bien parce que les gens ba te belé moni mboka na biso balingaka te muta malamu aya. La Cour de cassation placée sous haute sécurité pour un jugement très attendu, celui d'une figure politique bien connue des Congolais, Constant Mutamba. L'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, âgé de 37 ans, a pris place dans la salle, un masque chirurgical sur le visage. Il est accusé de détournement de fonds publics à hauteur de 19,9 millions de dollars. Des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Chopo. Et c'est le président de la Cour, Jacques Kabasele, qui prononce son jugement. En premier et dernier ressort, le ministère public entendu, dit établi, l'infraction de détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Constant Mutamba Tungunga le condamne à 3 ans de travaux forcés. C'est le point levé qu'il a quitté la salle d'audience. Ses avocats déplorent sa condamnation. Nous sommes évidemment déçus parce que nous espérions l'acquittement pur et simple pour Constant Mutamba, parce que les preuves étaient insuffisantes, pour ne pas dire inexistantes, et l'intention de détourner n'a pas été établie par le ministère public, mais la Cour en a décidé autrement. C'est encadré de soldats et de policiers que Constant Mutamba a quitté la Cour. Le verdict a suscité l'indignation et la colère de ses sympathisants. On l'a condamné parce que c'est un dossier politique, mais juridiquement parlant, il n'a pas détourné. La jeunesse est très déçue. Pourquoi? Parce qu'on peut condamner Constant Mutamba à 3 ans de prison ferme, mais ajouter à cela 5 ans d'inéligibilité. On ne veut pas que Constant Mutamba soit candidat aux prochaines élections. Pour le parti présidentiel, la justice a fait son travail en toute indépendance. Partout. Kabila regretta alors que on a 16 personnes à malamu n'est parfois n'engana za boyete normalement voilà mais maintenant ce que bazo on l'a fait c'est que ba la bonza mboka biso afongola ndeye misu de bon nga balongola mutamalamu pe na ye ba cheno mpanzi te azama be moyibi boyeboy. OK, c'est archi faux mutazo samba azoko expliquer bien ye ayibité. Et en plus, ces procédures basuli wana na 3e boyo kanga mutu na 3e bo panzi bo kuti batu bapandi et forcément les alliés so batu bapandi na bango liboso ya mutu ba soutenir mutu ba zo na 3e puis na toboende. Bon, ezali mamboka na biso moni Afrique, ezabu Afrique elingaka te mutu mo malamu abima. So ata mutu aza mutu malamu olandela ye baluka ba moyemo ba kitisa ye réputation na ye ebeba après avoir mutana ali mwaka boye. Mais nzamba osala grâce nzamba oyoka mawa a retoucher pe mutema ya mokonzi ya mboka comme ça
akoki pe komima azana biso so elongo a continuer biso souci biso ba jeune to ana souci a continuer musala na donc c'est ça. Comment na geste auto sala ya kokene ko déposer j'aime de faire na pa ya Lumumba pe pa na biso Tshisekedi pa Mulumba geste wana avant que ta prison ake otia ba j'aime de fleur eko elobela ke oni. Bon geste wana bon na sagesse na nga eza geste mo eza très capital. Pourquoi? Parce que afanda na ba moment nyonso tout asala ya moté moté tano binga ele wa Jésus-Christ Nazareth elinko lobateki ko boma mutu nde toza boye toza déjà bonne relation so nga na komi da na niveau ya kozwayo na chayo na conteneur mo lala kuna bien lala na prison eza déjà na bomio donc signification ya ba fleur wana ezali kolaka ngana ke prison non papa evisi papa Tshisekedi na Lumumba ke non ngana na ko la kabine nazo ke ne prison na ko kozonga dupe na ko kozonga te donc c'est eza très important je crois bato balanda biso na ndako esika o ba romeka mo mpe ko comprendre biso na acte sala ki ezali spirituel voilà eza bato musu ba na misuka ya boye ba retrouvango normal pour mutu azala na biso asala ngote et comme pour un temps asali yango aketika papa asala ngo lobby après akateli ake prison voilà donc ayeba ki peut-être que l'homme bongo esalama donc na osenga peuple congolais nyonso to za partout dans le monde na côté ni na continent ni tozala wana mpona kotia Constant Mutamba ministre na biso kotia na losambo na mabondeli bana liloba bana kimbangiste ba groupe de prière nyonso tout catholique donc ba etonga nyonso tout neo to chai na losambo nzamba koyoka ma mais pona ngai déjà toza na suka tozo chité pona ngai eza erreur grave chef de l'état eza erreur grave ya kozwa Constant Mutamba ya kokotisa ye na prison pour passer ba homme fort nyonso bakota na prison bakoma makasi normalement baleka na prison même état papa na biso Simon Kimbangu voilà Kimbangu bakomisa ye fort ba mindele pour passer bakotisa ka prison donc ndela kotisa na prison nde yango sala Simon Kimbangu abimi alobi que na prison yo mutu akota shooter ndenge na koti mutu akota shooter donc mutu akota ka fort ta obimi le juillet bodisi na prison erreur on a la monnaie na nota na procès na nota ndenge osukela il fallait pas bakota prison mais bakati bakotisa ye déjà prison moko mambini ça y est il va venir makamyo te changer quand même la Bible tout le monde même la Bible mutu akota prison bani ba on été non la bimi akote mokonzi normalement Mandela histoire Mandela to bien Mandela kota prison mais Constant Mutamba ninga za wana aza déjà mokonzi mo boye donc nyonso to koloba pena te po ezapeka TV mais Constant Mutamba aza pena soudé na ba jeune surtout ba mama eza ba mama ebele ba olia te pona makambo oyo 3 ans oyo bakateli oyo ba mama ebele baza na kimia te donc en bref nzambe kaka yoka mawa mokonza mboka fongola misu papa Félix Tshisekedi fongola pena misu po na Constant Mutamba. Voilà, merci beaucoup. Je passe le mot de la fin aux années, parce que caméra no yango yo mot de la fin pe ba remerciement sur les amis rapidement parce que déjà na région ça la merci beaucoup. Mot de la fin ezali kaka na trois types to solo la awa. Premièrement, eloko liboso na oloba to lingana kaya solo sozana partenaire na relation voilà linga oye kolaye oye bae olobi omi bomate osala mabete mususu na koyiko bakisa côté musical batulelo il faut bae bayango le roi de la forêt na Ferigola bazana bango yaya na leki donc wana za vie na ye aza grand frère na ye histoire ba chanzara te tozala na weni 4x4 ensemble tolongwe we rasona ke sala maison mère na Ferigola pembeni tant ba obanda Ferigola zawana tant ba sala ba care Ferigola zawana donc c'est-à-dire bazali yaya na leki moi ya muke mususu na kobakisa bato ba meka ko soutenir biso ba artiste comédien ngaza Christian Zakala
les Gaulois ngayo nazali donc toujours na ba point très fort pour bato basuma biso bazati. Merci beaucoup. Bambote na ngana mama wande reformi bambote belé Mira na pesi mbote Yami na pesi mbote Eva bambote belé na pesi bambote belé na ti défi di Tseka na pesi bambote belé na Exaucé Konde na pesi mbote na prophète Konde na pesi mbote pa Bobo Konde. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Madame, notre boss, je pense que non, déjà, ils ont salé bêta comme on a dans et ça arrive bien avec non. Groupe La Véracité, na bossa ibinote ba mbote belé ba artiste tout ya groupe La Véracité, ba bureau tout ba soutenir ngai et ba bizika zika na pesi bino ba mbote belé. Voilà, ça arrive bien ton papa à mon arabe en tout cas bana bakoli mon boss numéro 1 ba boss mon papa de Yonzinga vraiment papa na pesi ba mbote place joamio na Suisse babi boss za moko yenga na yo tambola na yo tamusa na ombongo mais que no ba boss bazali papa de Yonzinga notre boss tant ba kota na jendo ba mo to lobela ba le côté sur la côté dit que non o ezesika ya boss voilà vraiment na pesi ba mbote na rapidement na Cédric Mbongo na pesi ba mbote ba lobi que no makambo ezo sala ezo kende très bien vraiment Cédric Mbongo mon boss de qui que la 12 na pesi ba mbote ya mama aimée la reine 12 na pesi ba mbote place zoamio trésor ngi na mau ya Esther Ngabadi na pesi ba mbote Ricanora 12 bonne guérison hein malade yaka et aussi là na sima caméra na ingénieur Don Bernardo pe na kati ya régie na zalina ingénieur Rigane Penge voilà na pesi bino ba mbote place zoamio bino pourquoi pas mama bitanzinga na kati ya Suisse pe bana nyos na kati ya ndako na pesi bino ba mbote pour na bika na kuna na Suisse botal rabiso na TV pende ya munene vraiment na bika na à la prochaine bye bye ciao.